mbote mingi na bino nyonso bozolanda biso partout bolandaka biso partout na monde nayebi ke bana Paris bana Kisasa bana États-Unis esika makambo evandi esika ya biso moko Kolo chaîne o atalaka makambo la patrona Espérance ebongo place azali na États-Unis nayebi ke bozolanda ngai bino na mètre 17 na États-Unis ya mama Bib Nadine bino bozanga biso te Arlette ya Pembe une américaine au Congo lelo couleur des artistes ndeka tolobaka to sale émission pe muto agir mama encore lebité ngana za pire muto faire il faut na défendre mais azape comédien artiste et comédien oyo asala amonisa pe ba face mais lelo na couleur des artistes ndeka tolobaka tozo découvrir asala nini aena nini pe alingi nini tolobela yango pe tolobela liwaya vena ye vena biso o biso nyonso toyebi ndeko na biso Dadidi Kambala sosoki chumi na tapis rouge atikaki déjà mokili naza sur lelo to solo la yango papa mbote na yo mbote grand pays na sepeli minko ya maona couleur des artistes émission oyo ban États-Unis bazolanda biso nayebi ke baza ebele colonel Edgar Manzela na Pointe Noire yala ndaka biso azolanda yo bonne santé en tout cas grand pays pour na ngola nzambe au moins to vivre pour na nzambe ngola nzambe nyo c'est vraiment très cool très cool malgré ba magambo zoya ba auto kutana ngo na ba passe to kutana ngo tozo perdre deux à la fois en fait ezaka ba volonté nzambe moi biso to ko gestion te parce que biso to bata mokili nzambe ne mtakela merci le rôle coach déjà na magambo ya côté ba côté na bino ba comédien non si to succès la magambo faire pour na nini wa bongo komona ba artiste comédien ko kufa ko landa na bongo il paraît ils na actrice soki pasteur acteur mon ya groupe mon boy les bons samaritains actrice moi si je me trompe pas à lobby bien que non et y a qui prophétie qu'il faut 10 acteurs bakufa vraiment et lobby loni tango un message prophétie ya zwaki eza nzambo akela likolo na senda pesa ki ye to esika ya kenda kande ba yebisaki mais il y a groupe chrétien groupe il y a pasteur papa grand père les bons samaritains na ko biso lo moko papa to beta masolo na yepo na beta masolo ba groupe wana ti comprendre ngana za artiste oyo ngamona ebi mamanga na salata na yepo na beta masolo te ko ya soki nini ozoloba wana soki nani non omoni tango ozoloba li solo yake alobaki azana prophétie moko 10 artistes bon pendant na 4 10 artistes wana ye moko azana 4 to ba mususu omoni ya sambelaka il y a des fois na kolobelo moko ndeko moko alobaka na tala moi vidéo mo ndeko mo alobaka ke atalaka souvent ba église tant ba pasteur ba teyaka souvent ba nani bandimi ba koyaka mais ba cameraman ba koyaka ti bon comment est-ce que y a vision que 10 artistes il faut bakufa mais ye azana quantité nzamba talisaka to soki atalisi oke no elikama boezoya abi faso ka koyeba peke no te moto elikama ezoya yo pe faut que défendre na likambo bon tangu ye nzamba tasaka 10 personnes faut bakufa mais qu'est-ce qu'il faut y faire ça la po batona bakufa te bon ya lobaki yango ke no il faut ba comédien bazonga na kosambela nzambe baya na église na bango ya sambela nzambe pasteur de la foi aza oyo bozolo bawa ye paza na posa mabonza lokola les autres pasteurs bazana ngoposa nde bazobenga yaza lokwa Caleb te yaza lokwa les Caleb c'est un président comme lui mais un groupe chrétien il paraît groupe à président Caleb oui eza groupe chrétien ezala ki te mais eza groupe chrétien ya saka bulo na ye donc omoni na loba boye na église na arbiso to sala eza commerce moko foyeba comprendre eza commerce moko ko lukate olobaki non yazo sala l'église président Caleb azo sala quoi là non ngai ndenge to solanda bana poto ba Hollanda biso na yebi ke ça pe place makambo eza ba Hollanda biso pe ba oyoka po biso la couleur des artistes HD la congolaise là na partout ba oyoka yo ndenge yo zoloba eza propos na ye ndenge yo zoloba mais papa
yo ngolo balanga kelelo bato nyonso basala théâtre bana kisi. Bon, en tout cas soki nalobi bongo bato ebele baocontredire ngai nalobi te ke mutu aza na kisi to mutu ana kisi te mais mutu na mutu ayebi eloko oyo asalela. Mais normalement eza bongo parce que so nalobi keno bato nyonso bana kisi na longo ino mpe bamikolo Pardon, ye alobi 10 artistes il faut bakufa. Parce que ye mukolo pe. Il faut toucher ngai. Okufa, osimba kisi. Non, nakokufa jamais. Bolingi kisi trop na monde na théâtre pona nini papa. Bolingi kisi trop na monde na théâtre pona nini. Na yebi solo. Bono simba kisi na braza sango na bino baartiste comédien so simba kisi na braza yebani. Na yebi solo remoko. Na yebi solo remoko. Gouvernement na biso lelo. Soki zo vivre sans science bo vivre to yebi yango. Oh, amanga na yebi. C'est que bino boza ko moyembe ko shibonzima kisi. Na kosi. Non, c'est pas dit to beta masolo ya kisi. Tozo solande. Omoni monde lelo ezo tambola, nande mambo ezo tambolela. Muto amemam na loyenge, amemam na loyenge. C'est pas dit que tout le monde a simba kisi. Muto amemam na loyenge, yo anda amemam na loyenge, mais oyo ayebi ke note ngama mnange senga fona tambola bona tambola bona tambola bona. Oza na pe bien protéger na makambo yo tambola nango. Merci. Et ça ba propos na yo, na yebi ke Dej d'Eric Amani. Ya Marie Claire Nganda. Na Londres ba Hollanda biso ya nganda ya Marie Claire ya nganda ya na biso ya Mofleri ba Hollanda biso na Londres pona yo ndenge balobi eza contenu ya kozanga bolingo entre bino na bino ba artiste ba kufa pauvre lelo oti ba mundu na TV eza be fort na yo komona yo moko na kina ndako na yo na kuti yo na eko senga yo na moni vraiment que non o ezanda ko artiste mais na monde la théâtre babi théâtre eza na mbongo te eza nelo côté mais bino bozoka ngambala musala théâtre kasi pona nini au moni lo mona loba eza bien au toucher point moko ya bien vraiment parce que au moni soko lobi théâtre lelo oyoyo to se dépendra na biso moko eza vrai parce que soki oye point wana lelo pena na ye non te pona robeta masolo ya ba konzi quoi. Na beta masolo etali na yokaki ba déranger côté ya leader nanga na lingaka trop je suis de nuance faire go la moto ya yambo Mister Lova le padre na yokaki na yaki place wana donc ça dit na yoki baloba moi ba biloba loba moko boye na problème na mutute et aussi na problème sous ya vieux na biso le vieux Dadi di Kambala donc ça dit makambo wana moni makambo yake oh non biso ba artiste to kufa ba pauvre non tozo kufa ba pauvre oui parce que mboka na biso batalaka donc nakolo ba quoi batalaka souvent ba bien privé na bango ba kondi quoi basala batalaka souvent ba bien privé na bango o etali peuple en tout cas est considérable on est loro moko te est considérable on est loro moko te pona ngai no loba et touchange loko soko muta tuninge loko wana na ngana lobe belé. Mais nous avons une réserve. C'est la couleur des artistes. Pourquoi couleur des artistes. Tozo kufa tozo papa. Tozo kufa. Moi liwaso yepo na tour na yo. Biso ba comédien tozo kufa lelo. Mais mukolango peso ke yepo na yo. Esengi yo kende yo po kende. Non, ils ont dit un bâtonnier. Et anzela bâtonnier ça. Mutuna mutaibi commerce kaso ko mitambwisa na makamna yo. Oui bien sûr. Basa poto ba oboma bino hein. Bata poto basa bolinga basa poto ba mabiso neti na neni basa bata mabana na poto nde ba olinga ba comédien beta ba 2 minutes ba poto neti nana batu na poto kutala mama Peggy donc serpe na ko ya kati ndeto sola na ba sape ba témoignage mabe ozilo ko la mama Rosette Chekusi pala la fleur d'Ambour donc wana pena bato yo donc ye pena na ville Ambour wana do tala fleur ya Ambour dans la ville Ambour yende mwasi ya yambo to panga na kitoko mais ce que yebi sanga ce na kati ya bato wana tant to sola ba bato ba mema pe ba témoigner o moni lelo na kineza nini ba ko mona yo boye bo panga na mutu moko boye mutu wana mona ki so amemi po bon ba na biso so ba yekin ba ngano ate ba petit ba message na kin to benga petit to marché na ye a boke kin kole boke chetemba boke place boye après ça ba tout ba moni ba komi ba sali ba mauvais témoignage quoi yango moni lelo oyoyo ba message est circulé ma bé. Merci na toyo ki ondenge ozoloba pe na oye biso boye pona muto azwa ki prophétie wana hein obetela ngo sete makasi na betela ngo sete alimbi sanga kota azame azui prophétie moko ya bato maboma oh ouais mais bike on comprendre o retirer maloba non retirer te
il y a eu prophétie à Batomabo, mais 10 artistes, il faut bakufa. Artistes, on va ba comédien, pour ba peintre, peu bazaba. Il y a des comédiens, à ce côté ba comédien. À ce côté ba comédien. Combien de comédiens il y a bakufi? Mais nzambe tant appelle ça mutu révélation, appelle ça rappel. Au moins il ezalo rôle là, au pe paliziba, au topé au fongola mai. Ba au peso entrer, ba au peso pena na nini. Na comment moza basuki boyebi ke na le bon samaritain ba kupana okota te. Na okota te. E bo so na koti kuna te nini o changer pananga. To so na ke kuna ba onde ba o changer nga. Bien tant na banana groupe na bango. Naza sense na bango te bango so ba so ina ba okota sanga te naza tina bango. Bana makala bana ngaba ba wala na yo. Na ebite banda carrière kuna na ngaba tunde. Na makala na tuganga bandi carrière na ngaba te na bandi carrière na Ngalema. Na bandi carrière na Ngalema, j'ai travaillé avec mon vieux Azaki Piria vena biso autotika biso Dadidi Gambala. Aki Piria vie Dadidi Gambala. Levé président Sami Mokili. Oh, levé Sami Mokili. Batala bendenge marot. Basila ba carrière ba gena fana na ba poto. Asila carrière. Là c'est mon président. Koya côté kunati. On a président ngai. On a président ngai. On défendre ma case pour naie parce qu'à président ngai. Asila te omoni lelo yo eza nini? Mboko na biso te pa biso mo webi ke so za na ndako. Oza na bana 10. Oike bana nyoso bandotel na papati. Oyebi yango te ke bana nyoso bandotel papa na biso azali. Mais dis-moi que non toza na soutien te na mboka na biso mutu na mutu débrouiller na ndenge. Neti ba Bofik Fwamba. Ba Bofik Fwamba. Balandaka biso na Afrique du Sud. Bango de bana tina kisasa boye mona asunaka famille ninga kina basami okitoka masolo. Bango batete coupe kufa. So ba ke poto président mulane ba murgera bosana na yeke coupe fanda na kisasa bongo te. Eza ba réalité. Eza ba la duchesse. Zana bisolo non ba la duchesse moni nini? La duchesse wana nani Ans. Bazaki na poto. Maman Oliva bengi ba artiste comédien ba ke kuna bango na poto baloba biloba lobati. Mais tant baye na matanga ndeko na biso nani chef nanga Pululu Chico baye awa chef na yo. Ouais, azaki chef na ngai na travailler na groupe na ye moko. Azaki président na ngai na travailler na groupe na ye. Wana na Kasavu. Ouais. Na chez Bebel. Yango na travailler pas na ye. Donc ko quitter pas na ye. Nde na luga na vanda nga pe na badon. Na concentrer ba bloko mo sikoyo na ye ndesko na ndinga mabe. Yango ina couleur des artistes pour pas découvrir. Mais aye mabe. Papa Pigme, biso de ngoloba mingi te. Yo tango oye na style na yo oyo ya kala ojiwaka tonalité. Mais na kopesa yo conseil okotika na tonalité. Polelo oyo pona sa nini? Batente baye. Pona sa nini banani? Polelo oyo. Banani? Ba liboto baye. Banani? Ba matuapanga baye, ba vide le bango na ba belisi maladie likolo ma tonalité ngala ko conseiller yo ba vena biso kitambo oyo o ba otokunda o ba bango le bakunda pololo oyo pakalowi ba pakalowi o na kisa ça remercier bango le ba sali ke matanga polele ka dans les bien dans les bons mais ba bosani ke comment mutotangi lowi zela na solo mo pona lowi ngai ta on atiki ouais, et c'était en 2011. 2011, Natiki Vieux Sami. Natiki Vieux Sami. Nakei na espoir de demain. Et pas Songambeli. Oh, posa Songambeli. On est posa Songambeli. On a zalimo. On a ami intime. Il y a notre cordon Papa Sombote. Notre cordon Joseph Kombo. Pire comprendre. Il y a un n'a pas Songambeli. Tu travailles pièce moko après zalaki temps de la fin tu travailles pièce moko wana. Na ya na travailler muto lobi wana aya ko visiter biso juste na répétition. Atala bo bisinga muto zo multiplier ba couleur bondeni. Oh. Alors ba muto zo multiplier ba Lowi. Lowi. Pour parler azara teti mabe. Asolara bien. Quelque part asolara bien. Mais à er moko a baby saka. Parce que na matanga Chico répondanga mabe. Bango babiloko bakota nde esalaka bango bongo babosa na rabatu. Na ya na kenda place wana aya na donc tout comme na koloba aya na répétition. Ko ya na répétition abino na posa na mona ba couleur ba batu baza wana toza ko travailler na masa moko il s'appelle encore Matesolo. Papa Matesolo. Matesolo ko ya parce que na beta bango fimbu. Tanga na bon na beta na masolo ya nani.
nga naka demo parce que sika na travailler mutu te bato TV za radio te o za TV radio te beta mo le mo boy kanga ndingo za non tout mon auto na litango so bende le kete ya video lenso le kete ya ba bato sa no tanga na kolo baboy nga ya omoni nenge lowe a confirmer que non na na ba couleur tout hein ça dit moni mo ba biloko wana er mo to mo na ngweza ko la mo bloc kala mais on a osala lokwa ndo lobi ke TV za radio ti na papula blo makasi yali ya osaba jiti toyo kango mwa muke ya na vision ya na wuti côté ya mangase na soko mata wenza volvo tang na soko na wenza volvo ya na mona penza mama na batu batondana tala Iberia batu batondani tango batu batondani wana lobi no ngapelu kule na za crier il faut na sala mpango na komisika wana ya na pusana na koma boy bato maboma mibale baza kuswana tunanga bazo swanela nini bazo swana nini bato maboma mibale baza kuswana liboma moko yibisi muninga yo za liboma wapa zungisi yo ndio za liboma wana zungisi yo za liboma dubi tala mayeli ya liboma msusa kama tilibanga aloko talubi poyeba ko ngana za liboma te yo ndio za liboma akama tilibanga tena sima dubi soko za liboma te o ina tena simezani yo ka liboma msusa fiotelin oza soba yo kan sine monitor za consilateri yo ka liboma ona msusa lubi yo ka oya bomba ki libanga lubi po mona yi ya ngwana lubi yangu ndengwana na yebiso tangu na yaki na espoir de demain nga na ya mercredi na ya ka lundi na ya lundi a répéter mais jeudi bazan émission to ya 7 personnes ya test na journée wana to koma place wana boebu to sala test boe sur 7 personnes to zaka 5 papa tonalité D ya logique moi si moko na mobali moko oyebi ke to tika na bango to tangu répétition sili président Songe Ambelivier Fire abisanga ngeno abi bopi nani masana nani pigme o ye wana vandi kuna bobenga ya boto sola nae obike na ya via vandi sanga abisanga ngeno pigme o mondinge yo zabo yo jeudi toza émission et pas ya bijou na couleur TV na batawana ezaki ba 2011 na bosanité jeudi toi na émission na couleur TV et pas ya bijou wana bon nakoloba na bité so nakoloba te eza problème directeur ya Belonti 4 Dipro ya couleur TV ya Belonti 4 abi donc toza na posa yo penande na ba fasu biloko beti okozanga te na émission wana taka na lundi jeudi émission na lundi botan na soli na ebisinga ngeno lundi yaka mercredi na répétition aboyanga na zonga palais abité yo photo la no awa po lobby photo kanga na yo tongo na fazati wawa na nini na selembao na faza kuna tongo etanelanga kuna otana tongo bwe pou esengi no tiba hermo na dame pe normal tokende mission mon cher na yebisa yo nde toza en pleine mission boye président vandi boye nga na vandi à côté na tawana chef à groupe na bosani kombo na ye oyebi ke matesola yaki tout azaki chef ya ba papa tonalité tout Dieu bon ma teso la wangana tonalité en pleine émission. Tous les papas tonalité tozalaka soki 5 ou 4 mais bango tout ba wangana ba tonalité na bango. Bango tout ba wangana ba tonalité na bango. Ce qu'on a place wana ce qu'on est tango journaliste Belonti nani bijou a tuningai. Bijou a tuningai nde na yo yebisa ke na habité. Nazana bambela bino lo moko ya shoshone na beta bango eloko donc ça dire na yane loko wana esala mo ba merci mais comment on a pena bwindenge ko jouer na yo na ndenge beti parcours na yo oza vraiment artiste oyo umeli vraiment na kati ya musala est-ce que ça déjà à propos de combien de années depuis banda musala na bandi théâtre na 2002 na 2002 na travaillé na Gabi ping pong au Yogaga. On a travaillé dans Gabi Ping Pong. Donc on a travaillé Prinza, C'est quoi? Et pas à présent, moi qui t'aime, on a Kendaka. En fait, bon, on a évité cause à Yoana pour. Et ça, il peut passer, c'est plus parce que tu as trop.
basese nde baza wana berere wana ezalaka trop konégligeaka baartiste na temps oyo bato baza na besoin na ye mais tala lelo oyo mais siko na nyonso wana eloko nini kasi esalaka keno obima te groupe na yo ebima te mpo ozwaka chance ozwaka na patience te ya kovanda na groupe baninga to olingaka te bakonza yo mpo na bino baartiste bolingaka bozala bachef soza na groupe efo ozala kaka chef yango peut-être yango bolongwa na bagroupe omoni question otuni ngai maître Gelo ako répondre na eloko oyo mais malgré azawa te bato ebele bako répondre na biloko lokola ba boss Patrick Chakupewa masa na nga christianisme solo et pas Fabregas wana bureau na nga ya tongo ya pale pena ako répondre na eloko oyo omoni nga na kapasha makasi na mutema munene na yokaka mingi na oyebiso na kenda na groupe moko wana batianga na suka batu me musala na ngai na batu nde bakoma osenga ke pourquoi bobomba ngai bando bimisa souvent certains il s'appelle Nkema bon natanga kombo na ye azwa gaz na sima na nga mais natanga kombo na ye côté na ye wana siko ya bande ko luka ndesko affaiblir ngai mon cher nga la pongi ya théâtre oye bien na la pongi ya théâtre na ya pena tournage we balali si pongi na kiti oye bien bon ya mondi ya art etambola bongo na ndeka tozolo ba TV zape ngunga batapoto bazolanda yo to yaki mingi to yambaki oya bino artiste oyo ayaki lelo po a défendre alakisa na batu pe aloba na sir boyo ki moi trop moni ke na lobby trop te po tozali na posa yé vraiment s'exprimer aloba besoin na ye mais akoloba pe programme na ye aloba nini ye azana ngo besoin pour asala na 2020 oyo mais pona liwa ya Dadi Kambala po tuzunga na sujet totangaki pona liwa ya Dadi Kambala organisation na bino ba artiste comédien eza nini programme na yango est-ce que déjà bimi to déjà bimité ndenge za wana ozo boule bosala nini na ndenge ya enfin ngai naza lokola naza moko te ko batelemela makambo wana de un on remercier c'est nanga Gabriel en tout cas on bagarre makasi kuna makambo Gabriel oya c'est Gabriel on bagarre kwa fi ma vie riva ça fi ma vie riva mais oseki na nenga mabe za songiso ngana lobi ku to rôle na été na féliciter c'est nanga Gabriel na féliciter c'est nanga Gabriel en tout cas na défense ozo sala pona makambo ya vena biso Dadi sala nini te azobunda makasi ya ndenge ba décision mso famille ezozwa balinga ba Gabriel azana na monde art te Gabriel azozwa décision te mazo bagarre vie oyebi vie di Kambala aza vie moko asali ato aza star foyeba asta bako luka te ba mema na balela ndeti na kikoso to sika moko boye te fo balela sika o mutu to aza na facilité ya okoma mais na comprendre bien c'est que pona yo Dadi Kambala dans la valeur que pululu te wala yo ndo ina mamususu te pone ngozo lobela te oena makambo na mama pulo le kana TVT movanda na groupe na Dadi Kambala l'équipe lobela yango c'est que enfin omoni makambo nyonso tout sani nyonso tout so batelo biloko ata biloko ngo lingango kolinga to liaka na sani wana soko sepeli na sani wana te loko linga biloko wana batelo na sani yo sepeli ngo to linga olia o comprendre batrikage za makasi na makambo ya te batrikage ya makasi makambo ya Shiko batrikage ya makasi pona vie na nga na Shiko iparo yaki na butu na po jouer babengana ki yo babengana nga te trikage za ke panani foye bakeloko moko boye muta obengana nga za te poskolo kitambo ya lobaka za kolo kitambo eso na isa setanga mata baza ba aventurer bato wana nyonso sobe omoni mamanya sa yo bino bozala ke bino balbosimba ya pire na podium ya pire comédie vous matana podium faut mela nalobi ya pire témoin jour ba installer nyonso wana tozalanga ya pire Louis Ginola ti ba sa ba programme na yoka ba diabo mtezo beta manga moko en live na yoka ba diabo mtezo beta ma ba peche msuba ya baloyenge Ginola yo tele mana fo banota ngamo na yoka esale makipe esala maki parce que na o pululu o Dadi Kambala boko kulala te na yoki bazobelela kuna mbale osombona ebite soki ve na biso azalaki pe na ndako azalaki na matanga bazobelela kuna na matanga Dadi Kambala ba comédien o bayebana bazoya te ezani Dadi Kambala azalaki na mutu nyonso marqué papel lomba lobi azalaki mavuanga
mais mavwanga na ye ezalaki na mosala te mavwanga na ezalaki par rapport ya makambo mosusu quoi koya te na matanga vie wana azao respecter boulot en tout cas soki bobenge na tournage ya bandeko ya maka azalaki mwa fier mais alekisami mokili te alekisami mokili na fierté tv sami azalaki simple bato nde bando comprendre ye te bato nde bando comprendre ye te donc ve dadi paki simple ezaka nde tolobaka bato nde bazao comprendre ye te tokoti na makambo ya fe regola tosalaki émission awa nga so nabengaki yo mpe lisusu mpo namonaki ndenge ose manifestaki na ba whatsapp contenu émission nasalaki ya chroniqueur oyo abandaki kokumisa fere na oyo ya fere na oyo ya fere ndenge badiskitaki confirmation esalemaki bamisusu balobi ke non fali na fere bakendaka nzela moko na motami na bango dayaki David Mokso bakoma kuna fere abangaka na ye nde makambo nde fali atikala ye fere abimi aye kobalusa lisolo wana ke fali aleka na banzela moko boye ye aboya neti abima bien mais na logique bato tu bayebiniasa kobanga ndeti nini abanga moto abanga moto nini abanga moto est-ce que yo mondo oza bote zela papa moto ezopela place oyo okesimba moto mais bango okende kosimba baza bamusicien nde aza libende okende kaka akangi moto na ayambi moto to nini musicien aza libende donc mpo na yo faire abanga te yo oyebisanga mais soki faire abanga te pourquoi lelo oyo fali azoleka eza na biso yebisa aleka nani pourquoi fali azoleka faire na succès olongolisanga linete na bien moto ozotanga wana aleka nani mais ozomona te papa aleka ye par rapport à quoi yebisanga génie de la rumba congolaise na Congo epa na biso c'est qui mais rumba na États-Unis eza te na États-Unis eza te partout babina bayebi Fally c'est un grand chanteur oh ba respectaka combien de fois champion d'Afrique combien de fois champion d'Afrique na nini ya boxe Tony combien de fois champion d'Afrique nana pesa ye trophée wana nana pesa ye trophée wana ba champion d'Afrique nzambe na ngai po bino batafere pe bon organisateur naza organisateur te zami solo monga naza organisateur te parce que yo zana n'est pas faire ngai naza juste ba bureau oyo toza na groupe oyo torepondaka na baquestion bato bayaka nango ya buzoba bino nde bato boyemi mafere na berere po lelo oyo asoutenir akomika na innocent non fali kuna komina non moni mpona ebiselo moko Jésus de Nias a se confiaka na bato baosa mosala kitoko Jésus de Nias a se confiaka na bato baosa mosala kitoko soko oyebi omoni asepelaka na nani maso nani gelo te nani gelo auta papa vient biso kofi te ngana ba fere asepelaka na maso ya kitambo gelo ayembaka babiloko ya bambunda ya banzembo nete bamongo akosa mwana bato boye na te koloba mamba okosa te papa koloba fere akosa ba te papa bo ken pena zake pa fere longa comme pa fali ndeni ken pena papa ken pena amutu moko boye amuta ba sentiment faut yeba ke ken pena amuta ba sentiment ken pena za mutu ya bizwazwa ozo comprendre vaut mieux kaka ba sentiment na etindi na kende place boya mais faire ken pena finga fere afinga fali mais alobi a regrettaka areyebaka te ke non quelqu'un comme moi ne bakoki kosola na ye nde eza fali ke fere mais na okama yo sokotela fere aza motema wera faut yebaka eloko moko ke fere ana motema munene okosala mabe ako réagir directement te faut voir na ozo moi faire soit répondre c'est que ça lui passe à ma casse na répondre on comprend faire gola azana mutema munene ko compara na bato wana oloba te wana yo ozoloba nanga ke no fere akota trop koleka fali na mondo makasi ya olobela kutu te ozana ngo discussion te fere gola ezana biselo moko peut-être bato ba se compliquer en eloko pardon omoni Trésor Ndonga, vision de lumière. Trésor Ndonga, vision de lumière. Un mannequin. Un mannequin na Bordeaux, papa social. Avant dit na gare Saint-Jean de Bordeaux. Azolanda biso musika makasi. Et même Masamba babijou en Angleterre. C'est les Masamba babijou en Angleterre. Ya on a ebiso na lobi boye. Très bali. Très andonga vision de lumière. Très andonga vision de lumière. Ba mama Rosette Chekusi pala. Un mannequin azolanda biso musika na Bordeaux.
balanda biso bango baza bato oyo balanda émission oyo makasi ntango ozoloba keno fere akota trop fere akota trop kefali na monde na bato tu baomona yo mystique c'est que yo fere alesa ndoki toni fere akolesangaki ndoki te so naliaki ndoki na lango nde aza sheta te kombo wana eza bafanatique ndeti biso bafanatique nde topesaka ye yango mais ye asepelaka nango te ye yoka bakombo Jésus de Niance le padre mystère lova moto na yambo donc yoka bakombo na ye ozo comprendre donc omoni bokotisaka ye te na bapolémique omoni ye moko atalaki abi te bato baningi bamemanga na bablo moko mabe entre ngai na ye na vie na ye le roi de la forêt abeteli bino eloko moko boye ya soin eza mauvais choix donc ça dit na disque boyoka mauvais choix la osenga na bino bo conseiller fere te biso to conseiller te bino nde alanda lokolo afali azosola na papa na ye mutu na yo nde alanda lokolo afali nga koza mutu afali te oyo zoloba na sele miso na kumisa afali nga na neni na fere yo sikoyo nde lobela na okumisa fali te na okumisa fere te mpona nga na oyebiso boye benga bato ya mutu oyo lobela wana oyebisa bango balanda nde sikoyo commerce ke fere atambulaka parce que fere atambulaka na silence oyebi fere na fali nga na kosenga yo yebisa fere alanda lokolo afali te otambula kote ya korespecte papa fere azorespecte papa na ye arespectaka kofi mais fali mauvais tala nzela na opesa yo nzambe na wana ozoyemba misike ebimi sikoyo diske ezoya zano calme mauvais choix ezali merci toyoki yo ndenge olobi mauvais choix ezoya fere azobimisa eloko ya sika album obimba ezoya écoute maka na moi oyo toza na fievre bon en tout cas selon baprogramme générique ebwakami sans impact sans impact tika biloko ndenge moko na bawera babeti lelo babor ekomi ti ba un mois tika biloko ozoloba wana bakanga yo ndoki même famille bakoyino na biloko ozoloba oyebi yango na famille parce que na fere azobeta ti lelo moto vie na biso fere abeta ti lelo fali abeta te wapi papa bongo mutu afa olela fere nzela eza fali na raison nini yebisanga na likambo nini maintenant namema mise na Paris namema semi na poto na est-ce que yebisanga Jude Nieste aza wana kozanga capacité ya omema bamisien na Paris amema combien nabetelo histoire combien bakima na poto neti nani combien oyo bakima na poto shikito kutu abibi wana fovier nani shikito problème na ye azalaki na mwana ya ss tozwi ye na matadi toye na ye na kine topesi ye santé tozongisi ye mutu so afingi fere na omona liboma aza detrake ocomprendre toka shikito so afingi fere azalaki mwana yango sikoyo omoni nde balobaka ke Weranson aza grand formateur fere sikoyo nde aorécupere place ya Weranson aotika numéro 1 ya formation ya bamisie congolais tout atika na rumba nde batafali balobaki atika na rumba akengela lopangu bango babimi libanda akengela nani akengela lopangu batafeli nde batafali nde baloba mutu na bango akengela lopangu akengela ndako na yeba sikoyo ke fere aza artiste international donc ça n'est pas jeté. Merci beaucoup émission comme na suka na ebike ban États-Unis wana sentiment danger que monsieur katate ba numéro za wana boyebi site na biso boyebi un chaîne na bino acheter la congolais celui kambo ezali boloba tokoyamba bino on comprend na yango biso awa tozali na bato oyo basalaka kenon émission pe eleka kitoko émission ezala soutenir balanda biso na États-Unis balanda biso na Paris. Et là, on a les remerciements. C'est pour cela qu'on a qui ça s'en remercier. Yannick Ilunga volant. Dengue. Doudou Supalabara 9 ans. Yannick Ilunga volant. Ndekoya. Tonton Pourada. Nabo Sanité Youssouf Pourada de la ville Mobali ya Pembe. Youssouf Pourada de la ville Mobali ya Pembe na moninga na ye Trésor Muzala Demidie babionde okabila rabatu mituka babionde okabila ramu batu mituka na Afrique du Sud wana na Capton binonde buzawana Trésor Muzala Demidie muto akabila rabatu mituka na Youssouf Pourada de la ville Mobali ya Pembe na bosanité kopesa pe mbote na nga na Joël Mukendi
na Dallas na bosani yo te. Pascal Yombe na Portant na bosani yo te. Prince Yaweli Mister Versace, Prince Yaweli Mokonza Bilamba na bosani yo te. Arlette Yapembe, une américaine au Congo na bosani yo te. Colonel na Paris. Je peux revoir à Bango. Colonel Edgar Manzela bazolanda biso. Dej Derick Amani yaya na biso ya Moufleri. Marie Claire Yanganda na Londres bango balanda biso. Angèle Moussoeli Makizembe na Londres bolanda biso. Bovik Fwamba Katai, Bovik Fwamba Katai na wiki bolanda biso. Tracy Ndonga Vision de lumière, un mannequin na Bordon na yebike bolanda biso. Papa social avant dit na gare Saint-Jean de Bordeaux bango pe balanda biso musika kuna. Maître 17 na États-Unis ya Mama Nadine na bosani yo te. Papa na yebi ke yo artiste bino pe bozana bato balanda bino musika mo bambote esala moi bien directement na moni na sing non merci na kei en tout cas na sepeli na nyonso ndenge boya minga donc akei penande normal na profiter na pesa mbote na bay o ya ngai na profiter na pesa mbote na bay o ya ngai lokola ba Mama Rosette Chekusi Pala, la frère d'Ambour, hymne national, yonde pena mama ya bana, na profité na pesa mbote na Dasa Fitokuta, Mama na Gedeon Archi Isen, boss Didier le pétrolier. Merci. Donc Maître Shérif Alimans, yonde pena, donc rien à dire, les commentaires exatés. Donc belé on le beza tout est Maître Gelo ya Mama Karina et Joe Kims. Le Kims, donc ça c'est ton petit. Oh yo yebindega mambo ezalaka. Petit non vraiment. Na bosante mama patience. Merci. Mama Clarisse ba salutation na bino yangwana et pa ya Dimitri Mpaku. Merci. Papa Dimitri Pakou. Papa Pigment tiringo 1800 à côté. Comédien munene. Les diables. Na pesi yo mbote siko zali. Papi Diema Yolanda Rabiso. Na pesi ope mbote na pesi merci na bato basali ke émission o bolanda yango. Merci mingi na réalisateur na biso notre cordon Joseph Ekombo na sepeli ko remercier Joseph Ekombo. En tout cas merci vraiment na accueil. Ça m'a plaisir à trop. Cordon Joseph Ekombo. En tout cas plaisir à trop. Merci na Colochen personne na biso. Maman Espérance et bon aux États-Unis. Maman donc en tout cas biloko boye posunga biso bana bino akini. Po bosunga biso ba artiste faut ba biloko boye ezala. En tout cas plaisir à trop esanga esengwa makasi. Donc maman kolemba tenga na osenga nzambe donc nde nazabo na lobi nzambe kotika mero te. Kotika mama Espérance te. Donc bakisela o ezangi puisque lobby makambo bakisa malisusu pour que ana souci ya peuple congolais. Ko ba biloko ezamingi te. Merci cameraman na biso Dominique Kankumulumba. Dominique Kankumulumba ina simbi image. Bobenga biso boloba émission na bina ngo couleur des artistes to frappé mikolo na 2020 to bito tika tante quoi. Na bosani masalanga moko Welbingandu. Welbingandu CG. Salutation belle mon frère. Nasi ngai bobenga ngai te pour la makambo balobi ya feri. Bino batafali bola po sa boloba na yo ko pesa mon numéro na peut-être ba bengwa o. Bon numéro ya Papa Pigment qui tire comme 1800 à côté. C'est 0975 24 29. Donc wana mambuto eza wana penande yemoko soko bengo zui directement yemoko. Merci. Mambo tali maramususu prochainement on en a bino na tali sabino. Merci Papa Pigment. OK. Na yambio lelo tolobe mama David Kambala tolobe makambo ya bato nyonso oye lisusu tolobe la siko makambo susu na teka ya ba image ya ba tournage na yo za nango nouvelle vision et puis tant on a na yelo ba image moko ya kindoki c'est que yelo ba image moko ba gag mo na préparer ya makasi o na autorité biso pe na HD to c'est la bino ko ba gag na bino eleka ezoya et ça la biso bien.